ba politicien tout bango le balelo ba basi ba yeba ki tout que bazara lisusu au niveau depuis que président zawana opposition ezali pena na gaz te na yebite soki ngam na zokosa na yebite soki na zo inventer makambo mususu mais par rapport au ndenge na lobaka soko monité kondimate depuis 2019 timo ya lelo bino bomoni leader politique ni nango ya opposition po atikali kolansa ata ville morte moko ata bangungi ya pamba bato aussi ndenge ya mabete je connais que nous avons des politiciens bien sûr mais est-ce que boyebi ke batikali ba politiciens mingi na ba kombo mais na ba terrain peuple penda zo tala bango tazo kipe bango te makambo mingi ba lo ba peuple a occupé bango penza te ata ba sali ba appel ya mobilisation je comprends ba meka ba mona makambo na bango o bazo tenter rien que ko tenter amke je crois que baza ko mona makambo na bango. Voilà, alors, au cours de l'Orouana Boébake, Mokonzamboka, yé azali kotambola, puisqu'il y a une mission, il y a en tant que garant de la nation, surtout à sauvegarder l'intégrité territoriale, la mission, oh les Joyeux Noël, bonne année, naba Congolais, joyeux Noël, naba Congolais, surtout, il y a un monde entier, partout, Bozolanda Bisso, tous en a plaisir, parce que les lots, les alliés jouent ba maman, ba papa, bazala ensemble na bana bazan que sengo et bien que na kini ba Noël ngo na ba bona ngo perdant moi ba valeur moko me choix exacté et on se contente que de ce qu'on a donc na position écouter lio na mke uzana ngo rendre gloire à Dieu peu sans Nzambe merci na façon écouter les bino et bo fêter ngo na lolenge oya bino ba lo sambo bo méditer o ba moniki ba kokene na méditation choisir parce que ezali makambo nzambe makambo mokili et suka la biso tozali ba passager na mokili donc bo zongo na temps normal. Voilà, bienvenue sur TDK télévision tout ça déjà on a pour la bino à travers magazine na bino sur monité kondimate merci na Junior Kapaya merci na Reflect Kisombe merci na bande konyo sur na biso surtout ba oyo bazali na Est. Alors, révision ou changement de la constitution, nazane sengo maka, c'est parce que nazomona les voix s'élèvent partout, bamingongo ezo telema partout, et beaucoup de gens souhaitent qu'il y ait le changement de la constitution, même là bas commentaire Nathalie, batu ya changement baleke belé, batu ya révision na mona bango, batu ya révision bozate, ba Congolais, to kala ki ndenge nini. Tout ça quand même une nation, tout ça quand même un pays. Il faut que ça bateau baza ou baza pour révision, ou baza pour changement de la constitution. Ba on soubi baza là-bas, ou baza neutre, ça dit que balingi te kutu, ou ezaka wana ba toucher. Il faut vous manifester. Parce que rubrique yo, vidéo yo, émission yo, tant auto tcheliamo vraiment la disposition de la vidéo ba congolais, bo se prononcer. Ailleurs j'avais appris que ba salisaki ma pétition concernant révision ou changement de constitution. Donc, plus de 100 000 signatures, ils allaient déjà récolter ça et là, dans le mouvement citoyen, dans le ONG, voire même dans le parti politique. Nous avons initié qui ont surpris à comment l'adhésion populaire, ils allaient dans pour le changement, il y a une constitution, qu'à côté de Bisso Baoyo, tous à la Bisso, mais Bato Barozala, la dernière, mon Ali Kambongo, va déterminer en haut parce que vous allez la question mon comme on a tout na peuple naïe bolingi to révision to réviser constitution to changer constitution alors na minute oyo na yebi ke batu ba ko pesa réponse na likambo ezali ba membre ya commission oyo ye akotia en place parce que ba conclusion na bango na ba résolution na bango yango ndeko déterminer que tokoki ko procéder na changement to na révision de la constitution mais pour le moment campagne ezali na niveau tout donc na batu ya changement ya constitution bozali na droit ya kosa la campagne bozali na droit ya ko sensibiliser batu pour la cause na bino wana et batu pe o bazali pour rien que rien que la révision de la constitution donc ba o wana pe bozali na droit na bino légitime. Vous êtes des Congolais et vous êtes dans un État souverain, vous avez droit. Donc l'État vous donne les droits, la démocratie vous donne les droits. Il y a qu'à sensibiliser Batuna Binope pour que tu maloba, pour tu ta page, pour que la constitution, biso to boyi, et ça a changé, biso to zali pour que
ezala révisé pour na kolongola ba article kili o ezali ko sala kokoso na kati ya constitution mais en même temps ba oyo pe balingi te oyo baza que il faut kaka oyo ezala lokola ba Délice Sanga oyebi ke president na posa ko sekata na tangi kombo na Délice Sanga oyebi ke Délice Sanga na okaki attaché à Pierre Bemba parce que ye azalaka directeur de cabinet il y a Jean-Pierre Bemba tant Jean-Pierre Bemba azalaki vice-président na 1+4 alors Jean-Pierre Bemba bi Délice Sanga un garçon très intelligent très brillant mais la minute on a évité bâton maël à Congo c'est pas pour être on a bâton maël belé batanga peu trop batanga suffisamment bâton maël bazali ebelé na Congo mais tu qui ndeko ba rappeler que même au cours d'une émission na landaki à propos babilo Congo o yemoko azalaki prêt pour la révision mais maintenant il a changé non il révision azalaki ko lobaki soit comme président à proposer le moment en révision constitutionnelle ce qui est ça pacifié maintenant nangana tuna est-ce que ba congolais ni ba qui président de la république dans toutes les questions na yona changement ou révision de la constitution et qui a le bien que a sala ngo pendant que est monsieur zali occupé est-ce que président le bien ngwana est-ce que constitution ou zali en vigueur sikoyo est-ce que zali ko permettre que pour ba révision to ba changer on zali na état de guerre ton état ou to zali à état de siège et consort. On a dit d'abord on n'est pas ni à la révision mais encore au changement. On est à la réflexion. Président de la République a dit clair mais vous savez que Batumususu va profiter de la président pour bamiser la santé politique puisque le peuple aussi va bosser na bango. Les politiciens au niveau depuis que le président Zawana opposition est allée pendant la gaz mais par rapport à l'opération monité condimate depuis 2019 Timo ya lelo bino bomoni leader politique ni na ya opposition wa tikali ko la sata ville morte moko ata bangungi ya pamba bato aussi. Je connais que nous avons des politiciens, bien sûr. Mais est-ce que vous avez des politiciens qui ont des combos? Mais na ba terrain peuple penda zo tala bango tazo occupé bango te. Makambo mingi ba lo ba peuple a occupé bango penza te. Ata ba sali ba appel la mobilisation. Je comprends ba meka ba mona makambo na bango. O bazo tenter rien que tenter amke, je crois que baza ko mona makambo na bango. Voilà, alors, au cours de l'Orouana Boébake, Mokonzamboka, il est Azali Kotambola, puisqu'il y a une mission, il y a en tant que garant de la nation, surtout à sauvegarder l'intégrité territoriale, la mission, où les lots allaient agresser la Bangouna. Alors, après étape à Brazzaville, on a une vidéo beauté qui commence la fois passée. Dernièrement, à Outikozala, na Burundi, on a pu écouter Soussou, na Ndekonae, il y a Burundi, général Ndachimie. Koutani, Soloni, toujours ma sécurité parce que moi je pressens qu'il y a quelque chose qui se prépare parce que la table naïe, on a que option militaire des âges à lever. Rien qu'avec le changement, rien qu'avec ce qui se passe et puis nandenge bamboka oyo banyangala ta bauta ki kolobe da biso mikolo uti koleka ke ba récupérer ki on na minute on na zo sentir que ba FARDC avec ba wazalendo ba komi na ko récupérer puis tant ba récupérer ce qui est bizarre. Ezala ba radio Okapi, ezala ba média ba communauté internationale ba lo baraté. Bakoma baba mais soki ba twana ka bazuka kata balabala moko ya pamba. Vraiment bango ba réseaux sociaux na bango ko kende ke zongi yango kaka yango. Voilà pourquoi il faut tout changer constitution. Tout changer constitution pour na ba but ezali je crois kapa ya ozotie la ba photo ya président na Burundi ndenge uti kokutana na mokonzi ya Burundi. Balanda ba photo ya wana ba photo de illustration nenga kitaki nenga ya mbamba ndenge bazalaka parce que faut boyeba que en dehors ya biso Paul Kagame azaka pe conflit sous na Burundi yena Burundi pe ebela raté ye ermoko bo yena Tanzanie pe ezako bela pe na bienté koto pe ye na Uganda ermoko basala net hypocrisie net semblant net bazali net bazate donc ndongwana moi la Museveni oyo abengaka ye oncle. Comme chef d'état-major général na Uganda, il y a autant qui la menace parce qu'il faut voir que les instructeurs ou même bazalaka na est na Goma baza mindele baza ebele pena
baza instructeur baza benane ba soda ya za ko benga bango ba mercenaire alobaki ye faki bisa bango attaquer bango la saki date et utaki koleka mais tomoni asali eloko te biso pe awa ministre na biso affaires étrangères madame Thérèse Kaikwamba a convoqué chargé d'affaires ya Uganda pour na Twitter oyo général chef d'état-major général ya Uganda tchaki en ligne pour na menacer RDC. Alors bateau baza na ba hypocrisie. Je crois que du coup biso à travers ba service de renseignement, à travers ba service il y a ANR et puis il y a Demiap bazali déjà aux aguets pour na koyeba ndenge to procéder na des voisins oyo nzambe ne mutasala d'une manière naturelle tous na ba voisins na ba ba raté et c'est pourquoi biso za ko loba que constitution il faut échanger. Est-ce que yo moni makambo neni to changer constitution to changer constitution te constitution faut changer boye bake lelo biso ba produit ya Congo ozali ya mabele ozali ko bota na Congo et kendaka à l'étranger était kamaka mais ligne ya traçabilité za la raté balingaka kolakisa te mais je félicite vraiment maman Yohan depuis Bruxelles grâce à elle notre consultante donc firme ya munene esalaka ba chocolat maison munene ya ba chocolat na kati ya Belgique na Bruxelles ezali maison moko internationale chocolat na ezali très consommé na moya lelo bakobe ko sala ba chocolat na bazo sala ngo na cacao ya Kivu et puis ba certifié ngo pe ba komi ngo pena made in RDC cacao ya Kivu oyo biso tuzalaki absent yango na ngaka ko rappeler bande komi ki bande ko bayaki na AFDEL ti 2019 bazaka ko travailler pour na Congo puisque tant on a bango Congo azalaki absent na makambo nyonso. Voilà pourquoi il faut tout changer constitution. Je crois que quand par exemple on tient la photo, il y a firme en Belgique. Donc ils allaient comme ça là chocolat wana oyo tangi pe mo moni ki na ba photo na mo peut bien signé pena yuti cacao ya Kivu 81% na contenu ya chocolat wana ezali made in Congo. Voilà la fierté que Congo abandi kozonga na concert des nations grâce à président Nabiso ou azali na vision on a yaka koyebisa oyo congolais ndeko na bai ke président Félix Tshisekedi ye azali na mandate ye azali nde na mission na ye wana ndenge bino boko sambelela ye ndenge bino boko zala pona ye yango nde ekoti na makambo nyonso échanger en tout cas na tiki bino bo fêter fêter continuer parce que après Noël tous allons na bonne année 2025 en même temps ba bazali vivant bo sengaka na grâce na nzambe accordé bino susu ba jour rebelé mais que le belé bo zala vivant pour moi ba musto fêter na ba on Noël no mona poto fêter na ba so bonne année to fêter na biso na ba wote donc makambo nzambe ezali compliqué et surtout que nga na rappelaka na bande ko belé que boye ba ke liwa équipara acheter équipara appartenance politique te équipara appartenance tribal te équipara appartenance il y a pays te à nationalité te il y a position ya famille te il y a position sociale te au point ramtambon au point zaranano te en tout cas liwa ye azalara maître de ceux qui tournent à eux peu importe circonstances donc ça se passe comme ça on moni il faut ressembler à Nzambe pour que c'est la game à ton de mingi temps aux FIFA grâce à Pesio et Barango venanga Maurice to commerce ndenge ozaki ko landa biso joyeux Noël bonne année depuis États-Unis Pasteur Kobe depuis Arizona joyeux Noël bonne année na mabota na bino venanga tumba collège à maman Laurence bonne année joyeux Noël na mabota na bino maman Ni ya venangai Pasteur Badi Banga depuis Petro Congo maman Ni maman na Gédéon joyeux Noël bonne année na libota na bino grand prof depuis Arizona depuis quelque part aux États-Unis il y a un ambassadeur Lukumona depuis Japon vie Edingandu depuis Kinshasa au Japon Zanakin donc bonne année joyeux Noël na CPL au fêter na biso ensemble de grande sœur Annie depuis Canada bonne année Kiki Kesong bonne année na Fallon ya Junior Kapaya maman mokondi oyo azo batela etilelo donc ezo kende bi ba mibale et pourquoi pas fait qu'ils sont maintenant libota na epé bonne année na libota ya Santo Thomas Bukamona Bukakokila ya Nicolette Mwasi ya pembe maman na bango maman Lupango begolo ye ba benge maman Lupango blagité donc tozongi signaux tout nzambe abatela bino batela mabota na bino tozali ensemble vraiment surtout que tokota na bino 2025 tokota ensemble nzambe abatela biso pesa biso ngolu bolingo ya Congo na ya ba Congolais alors banani bazali pour to changer constitution
banani bazali pour révision manifestez-vous dans les commentaires tous allez ensemble bo prier pour na mokonzi mboka bo prier pour na Congo mobimba parce que mona zolinga profiter ka mikolo ayitsaki ngai na bakatanga kuna na babando ndawa mo banungu mais farde c'est le quoi makasi bazaka so bo tibisi zolo banyati bino di kapenda kangi kuna John Chibango ya kangi Kasai donc ezana boy donc ezana ko bebe za ko panzana mikolo yo so moni comme talobi kaka o tout changer constitution te boza rwandais alors jino kapaya to sisi bye bye.